Botala lisusu mbala oyo Fondation Gabin Kindembe. Fondation Gabin Kindembe. Na président na bango Gabin Kindembe oyo ezalaki nde mokolo ya le 25 juin oyo na Matete et salamaki vraiment événement monene kasi pour la reconnaissance Matete Award bapesaki vraiment Gabin Kindembe trophée monene pour na reconnaître que azali moto oyo asali ebele na Matete pe babosana kite koloba lisusu vena biso champion edingwe honoraire ba reconnaître ki lisusu qui champion na ye na Matete pe balobaki ke ye pe azoki trophée lisusu koleka kasi tala fête monene bongo esalamaki na miso ya nani ya Bougumesi ya Matete Award en tout cas epesamaki kitoko esika président Gabin Kindembe pe lisusu makambo esalamaki ebele kasi mokolo ya le 25 juin oyo ezalaki nde somo na Matete ya ba mari oyo ya kuluna na kati ya commune na biso. Je le dédie enfin à tout le clergé catholique, à tous les hommes de Dieu qui m'accompagnent de temps en temps pour appeler sa biso, mater à peine ma orientation dans ma mot. Donc, ceux qui savent, n'a pas Simon qui m'a ou à vous pour y biso. Amen. Allez, ici, biso. À notre vous remercie, merci beaucoup pour avoir répondu à cette invitation. Et nous disons aussi merci à tous les organisateurs de la soirée. Viens au Guéret, image à ma belle. Bon matin. Il y a un vieux toujours battu. Vous êtes saviez, comme on a honoré pour pas mon accueil. Ma image, Johanna, vous tapez ce qui a mis à vous. Maman. Bon matin. Encore un maximum d'applaudissements, mesdames et messieurs. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà cette récompense historique pour les dignes Motomangenge. Merci beaucoup. Ils avaient un partenaire idéologique qui toko makasi président Gabin Kindembe batika opona yo et si o le capé aux zoba trophée ebele kasi o ezakaka kolakisa confirmation était yonde o kangama soloti kwenti kwen bande konanga batata ba mama kasi ba jeune babelelaki président Gabin Kindembe aleki bango. Amen.